Bienvenue dans cette émission Actualité à la une. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis de CongoFrance.com, bonjour. Et bonsoir. Bonsoir à la Bissou Belé à travers cette émission Actualité présentée par Didi Dipumba. Tosola Kamakambo Belé ou Elikala Katiambo Kanabiso Congo. Bakangi Kor, Yandekunabiso Rosimu Kendi. Pas ba policier, ba militaire. Ya Kabila, donc développer au cours de cette émission Actualité à la une. Pour Nanini Kabila, ils ont ridiculisé le peuple congolais à niveau oyo. Et ça faute il y a peuple congolais, et ça faute il y a congolais où ils ont trahi, tout ça faute il y a Kabila, donc développer au cours de cette émission Actualité à la une. Ata balingara peuple angote. Tina niveau oyo bobomir aussi. Bokangi kor nae. En plus bo ridiculiser ango boye. Très cher ami de Congo France, ceux qui biso to informer bino ba vérité té, mutu moko té ko expliquer bino ba vérité. Parce que biso tozo sala yango bénévolant. Tozo lo ba yango, tozo pesa bino ba information gratuitement. Et ça na mutu mon côté à tindinga ina pesa bino ba information oyo. To le baka toujours vérité. Sans qu'on masquer et loko moko oyo ke ko sala mo lili par rapport ya dossier ya ndeko na biso Rosimu Kendi. Ngali moko Didi Dipumba na solo na famille ya Rossi. Na parent na ye na papa na ye. Makambo lobi na ngai to ko développer au cours de cette émission Actualité à la une. Donc développer pe makambo belé o ezuli kala kati ya moko na biso Congo. Merci encore na ndenge bozo tala ngai ezo sala ngai bien parce que ekosepelisa nga lisusu soki makambo oyo na banda koloba depuis na banda ba émission politique soki bozo salela yango de plaisir na ngai na somona ke musala na ngai o nazo sala nazo ba fruit na yango nazo ba retour mais et ça la capacité comment na peuple congolais oyo biso ba Didi Dipumba tozo loba tongo midi pourquoi ben énergie zo ke de oliemwa fufu après la poko yo lobby énergie kei pour na mboka na yo mais peuple congolais il faut côté les mains niveau ba ridiculiser peuple congolais boyer. Ce n'est pas normal. Bota la image oyo. Pour vous comprendre niveau nini oyo peuple azo souffrir. Bokangi kor ya Rossi. Bobomi Rossi. Bokomi lisusu ko zwa Rossi ko boa kaye na mabele. Très cher ami de Congo France, il faut qu'on s'en amo tema ya mabe pour na kokoma na niveau oyo. Bota la ba image oyo et puis tozonga pour te développer. Merci beaucoup. Regardez l'image. Regardez l'image. Regardez l'image. Regardez l'image. Basoda babotoli kor ya Rossi. Artuana déjà basoda basali ba policier bakoki pe kozala bato M23 mais balati tenir ba policier. Batuana bosomona wana parce que un vrai Congolais akoki kondima peuple nae à souffrir tina niveau té. Un vrai Congolais na lobi bien akoki jamais kondima peuple nae à souffrir
Babo que la bango ba gaz à lacrymogène. Ce n'est pas normal, très cher ami de Congo France. Ce n'est pas normal. Makambu Oyo, il faut faire révolter le peuple. Peuple bolingi to expliquer bino ndenge nini. Tant que tu les carans na média, tu salaka ba aventure té. Et ça ba aventure té. Tu y a quand même ko informer bino ba réalité ya ndenge makambu eso kende. Mutu moko te akoya ko aider biso pona ko to récupérer mboka azate. Mutu moko te akoya ko aider biso soki biso to luki ba allié te. Ndenge France te luka ba allié. Peuple congolais et ça na mboka moko te. Oyo batikala kolonga peuple ezala te. Et ça na président moko te, dictateur moko te. Oyo alonga peuple azalati depuis mon kilibanda. Même l'écriture moussous sur lobby, la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Ba peuple ba lingi li sous Kabila te. Mais Kabila lobby, je mourrai par une balle dans la tête. Akokende boete, très cher ami de congofrance.com. Aso la kisamino ke Bino peuple bosa ba rien. Or aujourd'hui, peuple congolais ça rien té. Peuple congolais ça a feu, fire. Peuple congolais ça la puissance. Peuple congolais ça na makambu mais au milieu bité ko ça na makambu. Ba policier wana ba salaki combien? Pour ba boto là corps. Ya Rosimu Kendi. Dans le baka yango na ba émission na ngai, il faut pas qu'on soit la peuple mouton. Il faut plutôt qu'on soit la peuple lion. Un peuple lion, c'est celui qui ne recule pas. C'est un peuple qui ne recule pas. Mais un peuple mouton, et ça genre il y a peuple, oh ceux qui va dire c'est qu'elle est à gauche, à qu'elle est à gauche, qu'elle est à droite, à qu'elle est à droite. Tous à la batouba malanangulu te. Tous à la ba peuple lion. Ba soda ba zui ba botoli ba lingi ba botola biso e bembe. Ya ndeko na biso o akufi pour na intérêt à toute une nation. Toki maboy pour na gaz à lacrymogène. Et puis peuple congolais, tant que bino boso zwa e bembe oyo. Nenge sa boy. Boso tambola na ngo peuple congolais. Mais il faut se préparer parce que boyebi ke makambo ekoye la bino. Un peuple, il faut amonaka musika. Parce que Kabila zo sala ba tactique belé lelo parce que comprendre le peuple. Peuple kolinga te muta comprendre bino pona polo au voter Kabila. Pona polo o yebisi Kabila oumela. Et ça ma bé. Ne soyez pas un peuple mouton. Soyez plutôt un peuple lion. Lion a rekilakate a kendaka toujours liboso. Faut tes à nani. Peuple a yébité qu'à sa puissant. Peuple osa puissant. Osa puissant, osa na force, osa na makambu. Parce que dans le monde entier, nanou dictateur moko alonga peuple té. Mais pourquoi Kabila Sokoka a parvenir? Il y a meka kolonga peuple. Il doit finir mal. Il doit finir mal. Combien de personnes ba koufi na kati ya mboka na biso Congo car pour dire non na Kabila. Nous les Didi Dipuma tokomi na ba risque. Tokomi na ba risque belé kaka poto lobi que Congo il faut échanger. Tokomi na ba risque. Kaka poto lobi que mboka na biso ezap na possibilité comme les États-Unis. Parce que na monde entier mobimba. Et ça na monde du mon côté oye profitera na mabé na biso te. Et ça te.
monde entier na lobby. Lelo pona kosala appareil téléphonique. Il faut m'abeler à Congo. Voilà comment est-ce que le monde entier est branché dans la République démocratique du Congo. Mais ndenge baso boma batu, baso tala, bakambouana te. Peuple congolais, na le kakawa, non pour na kosala ba aventure. Non pour na kosala comédie. Et ça la maman moro boya benga kingai. Oh Didi Dipumba on le bara bien. On le bara bien. En tout cas, ce que le ba na sepela makasi. Maman, ce n'est pas que pour na le ba bien. Non. Et ça n'est ma kambu on a so le ba bossa le la yango. Mundibu barab akoki kolata bombe akufi pona mboka na ye. Pona nini ba congolais te. Rossi Mukendi alobi non la Kabila ba bete masasi ba kangi corps na ye. Pona nini te congolais pe mususu pena lati bilata lata amoni la mer mende ayambi a s'exploser na ye. Mais tout le monde a yango très cher ami de Congo France. Pona nini congolais te. Mais ba Rwandais, ba Ougandais, ba Sénégalais, ba Ivoiriens, ba neko banga, ba Congolais tango Mobutu azalaki. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mobutu ne mutazalaki, l'esprit est belé. Ce n'était pas du peuple. Mobutu ne azalaki yanké. Parce que ce n'est pas normal. Pourquoi tu as dit idéologie, il y a léopard te, il y a Mobutu te. Azo bangis Afrique. Mais t'as la peuple naé. T'as la peuple à léopard, n'enga komi, mouton. Ce n'est pas bon, très chers amis téléspectateurs, auditeurs, auditrices, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous, les peuples, totalement, on a tout. On a tous les moyens pour tous se défendre, tous en beaucoup au Congo. Dans le bien, on a tous les moyens pour faire dégager, chasser Kabila. On a pouvoir, on a tout. Et puis Congolais, il faut tika makambu oyo ya kozwa ba pesi yo mbongo obomandeku na yo okepe obomi et puis olali na kimia. Non. Batu oyo ba bomi Rossi Mukendi oyo ba planifiaki projet wana pona ko exécuter yango ke Rossi Mukendi akufa makile ya Rossi likolo ya bana bango likolo ya famille na bango de 4e, 5e, 6e, 10e génération. Il faut bafouta. Tout se paye ici-bas. Papa ya Rossi azolela. Alobi mwana ngai. Alobi kout na chiluba. Alobi mwana ngai. Babomi ndeko na yo mbala mibale. Mbala liboso ba bete masasi. Mbala mibale ba ridiculiser ye. Ba kangi corps na ye pona kolakisa pepe bosa ba yuma. Peuple congolais bosa ba yuma te. Bosa na ba moyen ebelé pona bo se défendre. Il y a de cela 30 ans passés. Tout sera 25 ans passés. Afrique mobimba banda ko banga congolais. Li solo mon content to sana ba ki to so yoka. Ki na poto se komonika congolais. Soka la police a yé congolais mié wana mbangu bakangaka été même na kati ya diaspora ba mindele ba neko banga ba ekolo musu ba neko banga ba congolais ko respecter ba congolais parce que Mobutu a neko bangisa ba président africain. Alors lelo Mobutu azate na mabe o asala malamu asala tozo tala par rapport il y a idéologie oh il fallait tozwa na Mobutu. On a tous les moyens de sauver l'idéologie. Mais le peuple congolais n'arrive pas. Il y a qu'à s'en sortir. La problématique. Mais c'est simple. Il suffit de sur conscience. On le baki wana mboka na ngai. Bara basala kayango. Bato gouvernement wana. Ceux qui prennent ba monique Congolais moko lati bilata la table alati eloko e s'explosaka ayambi musu moko ayambi muta gouvernement moko ba s'exploser ba mi balé pa bangati bato gouvernement wana bazo na potwawa
bazotambola na bacombattant tomonaka Tshibala ye azotambola na bacombattant azolia na bango. Faute eza ya nani? Faute eza ya bacongolais. Faute eza ya bacongolais. Ce n'est pas normal. Lelo bitumba na Congo eza sous mingi te kaka ya ba Rwandais na ba Congolais te. Et comme il peut ba Congolais entre ba Congolais bazobunda pona Kabila. Congolais muso lobi wumela, muso lobi wumela na soki kende soki nini. Tango sili voilà, blomo abongo. C'est ça, très cher ami de Congo France. Ceux qui biso tosolo bala boete. Ceux qui biso tosolo ba bosa makamu o tosolo bate. Finalement, to bando loba kaka boye ti wapi. Dans 5 ans, to bando loba kaka boye ti wapi. Dans 2 ans, 3 ans, to bando loba kaka boye ti wapi. Il faut Congolais ayeba makamu o tosolo ba agir. Achango na kata acte. Action. Congolais, tout le monde a battu la biso 50 000. Tout le monde a battu 50 000. Au mitouni, mais bateau battu 50 000. Ata mon côté mi balete na moni ata makamon na lobaki a sel yango. Mais des fois il est que là nga. Nathalie Boypena battu 50 000. Oh. Bah pena ba fandi pena batali yo tina suka. Ba selu ba commentaire, on peut 250 commentaires. Oh. Après on c'est là résultat, on a qu'un résultat té. Faut tes ya nani. Faut tes ya peuple congolais yemoko. Il faut qu'on mise soit en charge. Il faut qu'on mise soit responsabilité na yo. C'est votre pays, c'est notre pays. Ce qui te l'obélit en côté, c'est le moment il y a que l'obélit en boka sikoyo, c'est le moment. Ce qui te l'obélit en côté sikoyo. Tu que l'obélit en côté sous-souté, il faut que l'obélit en côté sikoyo. Dans 20 ans, na kolemba, naza mutu. Dans 30 ans, na kolemba, naza mutu. C'est ça, très cher ami de CongoFrance.com. Non, le bango de tout mon cœur. Roussi Moukenge, ça a qui opportunité. Il y a peuple congolais et s'est soulevé. Parce qu'il s'est soulevé depuis. Soulèvement populaire, il s'est déjà. Et s'est soulevé. Soulèvement populaire, il y a Sika. Tout le monde est en kaka. Tango nini. Tango qui n'est au aussi. Mais pour la gaz à la crimogène congolais ou la kimi. Pourquoi pas congolais aux ala qui n'a dit qu'on a la carte à poche. C'est ça, très cher ami de Congo France. Il faut qu'on réponde à feu par le feu. Il ne faut pas qu'on réponde à feu par la silence. Non. Pour récupérer un pays, il faut pas silencer ça là. Il faut répondre le feu par le feu. Il faut répondre le feu par le feu. C'est ça, c'est la loi de la nature. Yo a boire que le moto. Je peux boire que la moto. C'est comme ça. Yo va gifler yo. Et 2 fois, 3 fois, mais yo peut gifler. Mais oui. C'est comme ça, très cher ami de Congo France. Yo c'est là haut te abetinga te yemoka kanzambe moka yebi. Nzambe moka yebi te. Nzambe apesi biso puissance, apesi biso force, apesi biso ba courage, apesi biso possibilité belé. Ya ko défendre pour na mboka na biso Congo. Mais nzambe sa pesi. Maso komi tout na même bana oyo na pesi bango biloke belé. Pona nini baso kokaka baso comprendre te que bakoki ko kimisa Kabila. C'est ça, très cher ami de CongoFrance.com. Merci beaucoup, Naneng Bolanengai, mais Makamwa Rossi Mukendi, Totinaki quelque chose, Mbongo, Oyo,
Tout ça qui va contribution par-ci par-là. Je préfère Nala Sabino. Voilà, Nala Sabino. Ninia Western Yangoyo. Voilà, bazoomer Ninia Western Yangoyo. Totindeli famille ya Rossi. Comme mes amis balé. Parce que bah permettait ngatina tinda montawana. Donc il fallait to kabuna kabola montana du que na tinda qui va monter et belé déjà na kati ya Kinshasa, boebi Western eza ba congolais. Donc voilà, kalamingité famille a Rossi, donc papa nae a reçu quelque chose pour na contribution, ya ba na pote au moins ba image no soana, bato ba contribuer qui papa a Rossi a repassé pe message a resenga bino a koloba oyo et ko simbe na motema loba na ndinga ko mbongo wana to kolakisa bino na bilili ndinga zo zwa mbongo tant ba okende ko déposer ko pesa mbongo wana po faut ba retirer yango. Donc voilà, akoleka akoloba, j'espère qu'il a remercié bino parce que oh bino bosali ils a quelque chose de bien. Tous appels un numéro, il y a Eric Bolokolo. Dès qu'on a biso, oh, il va bouma qui est le 25 février, na marche. Wana, na puna na kata mbandaka. Voilà, bande que belé baso kufa. Bande que belé baso kufa. Oh yo, et ça, l'issue normal, te. Peuple congolais, il faut comprendre. Sinon, tu es aussi là. Car un mouké boué. Balobaka, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Malembe ndekazo tongazala. Mais malembe pe kabila so boma. So ki to kebite. To routi kalaka 1000. Ka ning to abomo na boy. Faut keba. Faut mona musika. Et ça plan. O ba chaki déjà en place. So ki to kebite. Toroti kalata 1000 Congolais na mboka na Congo. Kabila so boma malembe petit à petit l'oiseau fait son nid. Petit à petit Kabila zo boma. Si ba ko réaliser ba projet na wana. C'est le moment ou jamais. Surtout salibo été et ça mon boulot. Je préfère na relater bino histoire moi mon qui. Lobi na ontala image moko film wana ezalaki demboka bazobunda. Par exemple mboka moka nord na est bazobunda. Na mboka ya nord babomi bato ebele. Ko babomi bato est babomi bato nord. Et ko sala ke et il y a 5 personnes na kata nord. Bato est baye ba envahir bato nord. Siko et il na moi commune moko ya mukie oka 5 personnes batikala ki wana donc so abomi bango ça veut dire que mboka wana dans occupation totale. Ya bato est. Mutu moko azu révélation. Alobi soki to kufa mbala moko biso 5 to kufa kaka. Po soki to komo kufa kande to kufa moko ti to tika la 0. Batumi bale wana ba telemi. Ba signé. Ba keiti. Ba batu wana o bazo boma batu tabara nord. Babi et là on négocier sous ces athées. Ou soit bobomi biso, ou simboka, ou soit biso to bomi bino, to benga libio na mboka na biso. Batuana basangisi mayele. Na mona ka journaliste moka le baka zoba na zoba soki basangani ba kosala buzoba. Mais mayele na mayele soki basangani ba kosala biloko mayele.
mayele na mayele on a basangani 5 personnes ba attaquer bato à nord bato à est ba attaquer bango 5 personnes ba récupérer mboka na bango 5 personnes ba décider que ba bi ba négocier té comment mboka mobimba ya Congo etambolaka na ba accord tout négocier sauté ba accord wana bato baso profiter na yango eza ba occidentaux eza ba na mboka té to sangisa mayele zoba na zoba so ba sangisi mayele na bango e kozala buzoba mais mayele na mayele soki ba sangani bato à nord ba kimisi bato à est. C'est ça, très cher ami de Congo France. Ce qui te le bien en côté, pour comprendre, bon, mon exemple facile à comprendre. Si qu'on dit ça plus de 5, bah bon, déjà bah te belé, mais ça plus de 5. Pourquoi pas il y a que sangana. Il y a Kimi ça va Roubé roi, il y a Kimi ça va Moïse Nyarugabo, il y a Kimi ça Kabila, mais c'est possible. Il suffit qu'à tout sangana. C'est ça, très cher ami de Congo France, mesdames et demoiselles et messieurs. C'est ça. Toko ça la autrement té. Toko ke bunga na changa changa té. Bota na ba combat boxe. Soki des boxeurs bazo bunda. Bota la kaka. Boxeur wa kindara changa changa, ça veut dire kazo kinde luyengi yende ba betaka. Mais boxeur wa ça na maîtrise à comprendre Jacques Kabila. Il faut comprendre G ya Kabila. Jacques Kabila, ils ont s'aimer, tout dit ça, les Congolais mis tout. Diviser pour mieux régner. C'est ça Jacques Kabila. Les Congolais ont tout ça dans tout. C'est balobi oumela, c'est balobi ceux qui ndé ceux qui nini. C'est ça très cher ami. Merci beaucoup. Nandenge bolandingai. Tomoni Moïse Katumbi. Bato ensemble, ceux qui ensemble nini, il y a Moïse Katumbi. Ensemble pour les changements. Tomoni Gabriel Kyungu Wakumwanza a lancé cri d'alarme. Parce que, à comprendre que Kabila Nengazawana Alingi a changé constitution pour naye aye bakotika kotika na kati ya pouvoir. Kyungu Wakumwanza lance un cri d'alarme aux grandes puissances de ces mondes face à ceux qui qualifient de troisième pénalty. Alors que Kabila vient encore se représenter à nouveau. Mais la constitution les permettre été. Bomoni ba conséquence. Ma be auto salaka. Ils a peine ba conséquence. Ba Kyungu wana papa Kyungu. Ba conséquence. Alobaka Kabila mutoto wetu. Kabila mwana na biso. Selon ma information tozwa que bangonde ba pesa kombo ya Kabila wana Kabila kabange bangonde ba créer yango ko créer ba pesa ngo Kabila selon ma information tozwa o toyoka yoka que Kabila kombo na ezalaka Hippolyte Kanambe wana ça ba information tozwa ba Kyungu Wakumwanza wana o bosomona c'est père c'est papa. Balobaka Kabila sa mwana biso. Mulubakati. Voilà, Mulubakati mwana bango ndazo boma ba Congolais. Mwana na bango o bango balobaiki mwana bango. Bomonde bazo boma ba Congolais. Soki aza mwana na bino, asa ndeko na biso te parce que ndeko na yo akoboma o te. Ndeko na yo akomo boma yo. C'est que bosa suba ndeko te. C'est ça. La conséquence o ba papa o ba memela rabiso ba Kyungu o bozomo na papa oyo na yebite soki a comprendre lelo
que ma bé o asali yango causé ba du tort et causé du tort na peuple congolais. C'est ça. Boyo kaka Kyungu, papa Kyungu, yewana. Bango ba soutena Kabila. Lelo Kabila ye na kati ya mboka na biso. Aloni. A komi pe na ba fanatique na ye, ya ye moko. Ba papa Kyungu wana, ba salaki pe ba fanatique na ye. Ba betela kay maboko. Ba soutena kay na Katanga. Lelo papa Kyungu azo crier, azo la ba cri d'alarme. Azo ganga. Azo sala ba cri d'alarme pour na ba grande puissance ba yoka. Mais oui bité ki Kabila abomaka ba Congolais pour na ba grande puissance wana. Papa Kyungu yebisane ba Congolais mis en charge. Ma bête au salaki bino bo sala yango te pour déjà to koli. C'est ça Congolais. Bon na ba discours ya ba politicien te. Ba discours wana nde yango ils ont faire distraire ba peuple congolais. Ma bé ba papa na biso basali. Ma bé ba koko na biso basala na kala. Biso bilenge to sala yango te. Sinon te to koteka mboka. Et ça na ndeko moko ceux qui frère ndeko nanga te frère moko abengai. Allo di puma la na ko mingi na ba émission. Naza Angolais. Na epoto sika. Na lingi na bwaka Congolais, ça veut dire que na bwaka ngunda na koma ba Congolais. Au conseiller nga nini? Aux Angolais, oye poto, otala radili di pumba, obengi ngai, potu na ngai, soki ngai, na conseiller o nini? Na tuni papa. Est-ce que ça Congolais ou te na ça Angolais? Mais boaka ngunda na ya ninga ba Angolais. Ou te mena lo ba lingala. Mais ça pe na ba Rwandais na ba Ougandais bele ba lo ba lingala. Si ko mukolo pe ba ko be nga di pumba, na te ka mboka na ngai. Angolais boaka ngunda na yo na ndenga ba Angolais. Congolais boaka ngunda na yo na ndenga ba Congolais. Rwandais boaka ngunda na ndenga ba Rwandais. C'est ça. Na ebisi ndeko wana conseil na repesa yo boaka ngunda na yo na ndenga ba Angolais. Parce que okoya ko c'est compliqué. Na boy na peso conseil pour lobi na so ba conséquences. Okomela ngai président mususu oyo un jour que Congolais moko mutapesa conseil que oboa ngunda ya ba Congolais na kati ya poto or aux Angolais. C'est ça très cher ami de Congo France. Merci encore, mille merci. Na ndenge bozui tant na bino ya kolanda nga di pumba. En tout cas, le plaisir est partagé. J'espère que vous sepez na émission oyo. Na répondre loko ina onto lo basikoyo. Kende kona biso rosimu kendi. État moko critique. Ba respecter la mort comment corps ya rosimu kendi te. Il faut respecter les morts. Balobaka yango, il faut savoir respecter les morts. L'État ba dirigeant au baza illégal baza wana déjà bazo respecter les morts te. Bazo cercueil ba boka on a C. Bazo respecter mo wité. Ils doivent payer un jour. Il faut banzoto na bango et traîner na ville ya Kinshasa na C. Parce que ba BBC image ya peuple congolais, les peuple congolais ça sous respecté te. Famille nae ba reçoit quelque chose et ça moukié parce que mbongo obo pesa ke kokiata 1000 € te. Donc voilà, mais merci na yo mutu. O tchekata 10 €. Merci papa. Na remercie pe papa oyo to kutana ki na Western na pesi 15 €.
soka zaki nango plus alingo pesa plus na bakisaki na pesi au moins ba image. Mille merci à vous, merci encore na ndenge bo disposer temps na bino pour na rolanda Didi Dipumba to sala msalo kaka pour na bino na telema kaka pour na Congo, sans quoi na télé matin, sans quoi na sana na msusu na telema kaka awa pour na Congo. Merci encore. Merci à Missy, un prince à Lyon, gaz na gaz. Ndekolanga Missy. Asali Musala Kitoko. À Missy, un prince à Lyon, gaz na gaz. Yemutu, asali ba travaux. À professionnel. Asali ba travaux. Na kati studio Congo France. À Missy, un prince à Lyon, gaz na gaz. Ba travaux commis presque à la fin. En tout cas, merci beaucoup à Missy, un prince à Lyon. Gaz na gaz. Na remercie au mingi na musalo sali. Mille merci à Chim Chimanga. Pour na musala bosali Yona Rodrigue. Merci encore. Mille merci na bino pe bat bo soutenir ki ngai. Ata mutu moko ta soutenir nga financièrement, mais quand même ata na ba prière vous soutenir. Et ça peut à quelque chose de bien. Na sengi bino merci mingi. Merci aussi na ba parents na nga ou ba pesa ngai toli nazo réaliser en. Merci beaucoup. Malgré que fait la ba parents, que fait la papa, ils a passé. Mais toli à papa et kotaka. Merci encore. Mille merci na ba maman nyon surtout. Oui baso là. Oh bon ça quelque chose. Mille merci na bino. Et sa façon que ça la reconnaissant. Na bino, mille merci na ba papa, na ba tonton, na ba jeune sœur, ba jeune fille, ba jeune dame. Au bota la radier di Pumba. Merci encore pour la disponibilité na bino. Mais makambo na lobaka, botia on a misala. Tout le monde a ba fruit. Et puis tout les mbaté. Tout bunda kaka. Un jour victoire et ça. Merci beaucoup. Au revoir.